soit dans kindoki nzambe moi sanini à gérer nzambe moi sanini à punir parce que Bible besoin c'est qui est pour juger mon serviteur donc bati kaza mutaza na choc pour faire les mois yo eli susu yo tsusu mbeli no finga li sundoki donc c'est que na matanga ngo boya ko lela boya ko compation na été boya ko finga ndoki donc c'est pas bien o yanga na mona moi ça lo ben nzai no kapona zwa mes frères Matou Samuel amona basala nzambe tant on a ko exaucé après 4 mois na panda malade papa et mona na mutuna makolote. Mais après, on a comprendre que non, maintenant, on a mis ça à molili. Alinga qui n'a le kisanga. Mais Zamba linga kanga. Na kufite. Si le lo, bisi kama na yone uta. Banate. Mais Zamba sala kisanga aussi nango. Matou Samuel. Ndok. Des magiciens ou nen. Nenga sawan. Abimaka. Zéro réunion à Kenar cimetière. Et t'as pour l'équipe. Tovandi kaka tozo demere katina nkolo kaka titi nzambe sunga. Papa nangai. Ngamu na zolo bo na zamwa si Matou Samuel. Batu ba yebinga. Ceux qui n'a conçu pas image ezali. J'ai inventé le côté. J'ai couvert mon mari. Je sais que non, non couvrir yo. Parce que on s'en nanga. Na comme mission pour acheter. To vandi kaka. To zo les lanzam. Le no album est salé. Tant que album est salimi. Moussale lumina mi soit bateau. Bateau je peux ma félicitations. En tout cas aux moi ça ma bonne délit. Moi ça porte bonheur na yo. Tant le album est bimi et sali succès. En tout cas hier mon copain. Na mino ko témoigner. Ça m'a pas molingai. Après c'est moi ça ma bonne délit. Patati patata. Auto salara 25 benga sur l'émission tribunal et a benga sur l'émission tribunal de tokendana jazz wala to salaka émission mena suka nango et comment ba parquer wana nesko choc nanga ya YouTube ya mwala mauvais souvenir pour na zanga pe kimia journée mobima na zanga kimia po soda sora luka zali sécurité et puis ça ba soda ba souci na to zala ba pire to na ba hyper crime ba partout ba plainte se panzana ki yo ebi sota ba basi solo lo ba kanginga et participer dans la carrière nanga oui Karine Mokonzi que j'ai sali il t'a bixé na 12 mois boye 12 ali sécurité pena mbile panzani ba lukanga ezala vendredi ba kanga samedi maman na ke makala Karine abenga 17 minutes allo binez oui Mokonzi boni bien makamni osaliko na vandi na place boye na moni ba chesko vidéo nanga ya vandi sko et puis vandi na IP crime place ba vidéo abinde ozana ko meka ko bouger te camoufler ka place oza bayo kango alo pesa ba conseil internet sozo ba makamba batanga kombote apesinga ba instruction parce que ya women internet ngana yangi nanga sika babilo ko na pe ba conseil na vanda katsanga monte banda makambo wana tilo lo mona ngaka na ba plainte donc mon relation na lo balikamba mutu fone ba nene on lobelango mais famille nga moi sango mona ba mona ba mystique mona mabe fallait ba rejoindre ponga lo so na place mo ba moni ke ndeko na nga mo zo mona passe net nga so tina na zeli ndeko na nga ngane na ngana ko kangisa bilo ne po mbala bimana butu azala ba voyage astral asala mama bele o fanele nani sko yela kapumbora nzoto na yebo to katika bo ezana kindoki eloko ngwa mobamba ngwa ezana kindoki te po bondo lala nango bobota subana donc fallait tika atika mbala azana kindoki par rapport à na moneke na kindoki sko so mutonga sela satan bone na yembela nzambe fallait comme les musiciens ta Matou Samuel musique bon étonnant parce que à l'époque ton okanga maté ba mbote bonjour bonsoir mais mutazo au téléphone na bengo 17 minutes donc abiki sanga bakanga ngai oui Poza ki ali sécurité talaka ba kena luka jazz nanda kwa jazz ate ba buka nda kwa jazz. O ba buka nda kwa jazz. Ba buka nda kwa jazz parce que son procureur déjà signé ate ba kuchote ba buka nda. Ba buka nda kwa jazz heureusement jazz a sotaka na fenêtre kimaka. Ba buka nda kuna ye. A camoufler. Parce qu'on nga moi c'est sûr. Vrai en kazali botala nzema papa mbana bana vrai en kazana. Vrai en ga ya o senga mutu pardon ngana yanketi. Oh. Yo mona yo danger yo senga nga pardon senga abondela nga yo nde yumati yo bilanga na yo senga pardon ebelonga na calculer tina ya na pardon ebelonga na calculer oyebite so ngane na vrai yanke kona yé vers yo banga ngana ye ko affronter yo na yo sengo pardon no senga na vrai yanke donc sacrifice ce qu'il y a Job da Bible ezali pe sacrifice tout temps pe Bible nyoso auto mona on attire eza conseiller biso Bible pe za conseiller biso soki ya Job soki ya frère Matou Samuel eza sacrifice zo boma basi bongo Job pe mtalera bana nzambe na permettre bana Job bakufa parce que yaki l'homme moko intégré nzamba no linge mingi nzamba permettre bana bakufa après ko kufa bana Job Bible c'est so nini azora bana ebele azora bloc ebele et puis abotaka bana oyo balekaki mboka na momala kitoko bana mo bakotema na bana Job te sko tolo banini so Karine Azul bakota l'émission ko yebiseni tant que sœur na yo aida opene lo mo ngai comme lope mabe mais azala na mutema wana ya pembe aide ndeko na yo ko yebiseni o yebisa yeke alemba te a percer Karine percer kolemba te percer so ozaki ya kobongisa na bato touche t'encourage ma chérie bongisa na bato nyonso exemple TV kitoko rien à dire.
abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, nous autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Moi, dans ma vie, je suis prête à tout. J'allais accepter. Mais il m'a roulé. À sa psychologie, mais déjà, moi, j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors, je priais mon Dieu. Comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, mais tout ça, moi, nous sommes ça dans coucou. Zame chaye polele. Ne mardi, on a zame chaye polele. Nayo kobenga ya ma grande surprise. Tout ça, moi, l'a passé. Ma quand on a poto, ya yena sida, ya kotike la yo. A passé un téléphone. Azeb senini, a finganga. Moi, soit la tout finganga, moi, c'est la femme légitime à Matou Samuel. Oh, la famille, ça qui ma famille. Moi, ça, la tout finganga, Ndumba, Sirène, Moulouba. Yo zelo so raté ngane na mito nazo koza papa na ngana piqué crise na lukumasho na mutema na ngai baliko beta mbangu mbangu kama na moko za lukumasho na meminga na hôpital ba pesinga ba piqué mubalo azando ki papa alukinga na monila moninga te nda sa ngabo. Exemple télévision, exemple TV, Barési Baza, monsieur le journaliste, très heureux de vous retrouver encore très nombreux dans vos postes de télévision. On a vu ça Gibino Boulonde Arabakoto. Alors abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ici, nulle part ailleurs, pour l'actualité, il y a sûr. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Tout de part à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci à Gilles à la prise de vue, Yannick Youra à la régie finale de cette émission. Un grand merci au sponsor de cette grande chaîne, Yannick Chamba Godson, Chamba Godson, Sanyo Mawa Plein, Moté Maya Clarus Ganga. Je te salue et puis Malik Arafat Malik, Gilio Mwanapoutu Yaïgot Kamazi et Jérizing à la merveille, Mwana Mami. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ces beaux plateaux. Elle c'est qui Bolo Abonzaka. Binez Mbombo, une fille au nez pointu, donc c'est un abus à la télé, tu auras un YouTube, tu auras par rapport à Marambutu, BM officiel, tu auras déjà plus de 9000 abonnés, donc Marambuza, tu auras ça, tu auras sur la news. D'accord, bonjour et bienvenue na Binez Mbembo. Bonjour, Barési Baza, bonsoir, bonjour. Na batno surtout bonjour à Rolanda Bisso par rapport à Aero bonjour la Bisso, bonjour, bonsoir na bango. Et merci pour na invitation na yo. Depuis par exemple TV bandit on a l'équité c'est voilà. Tu es au Qatari ban na sengeli. To passo la ngoi ça bien. Voilà. Moi gentil na batutu balinga yo bonjour libako otala yo. Dans batno surtout balinga Binez Mbembo la phrase correcte bolo abonzako de la presse parce que bolo abonzako ba belongwa na nous parce que ba fan ba bi non bolo abonzako fait longwa. Tokomika na mbembulation voilà ba fan surtout ya Binez Mbembo mbembulation en tout cas merci na bango donc baza vraiment bolingo sona baba bolingo parce que niveau toi ko exceller na bango na BM télévision ba mériter ba merci ebelé donc d'ici là vraiment fona c'est na bango émission spéciale ka pour na ba fan pour na ba fan parce que ko cliquer wana ezara mutu fa lingayo tout le monde attend sur na 2000 abonnés maintenant ça ba 40 000 vues voilà. Donc ça veut dire que 40 000 vues na personne na ba tali mais ba cliquer na bango té mais mutu so ka tali pas cliquer c'est que penza a contaka yo en tout cas ba mériter ba merci non c'est la bango émission kala mingi té malgré tout le lot moni BM télévision déjà c'est bon plus de 9000 abonnés mais ba difficulté nous côté on a créé chaîne yo mo repère comme patronne au mon ba réalité au ba boss ngo ya bino place les gars pour travailler au bandeur au monde. Barési, elle lit pendant mon coco, eza mon coco la ngouba na ngouba, eza mon coco la lit pendant ngouba te. Et ben digana bike édité. Ko ça la chaîne YouTube ya passe botka baje. Et te ke mutolo bake, bango basala ki, ndenge nini. Ngana yotin. Premièrement na YouTube so za kombote Barési ya passe. Eza ndeto za na télévision. So za na kombote ya passe pour inviter tout na wana. Et ya passe. Biso so to si esimbi ata mwa boye mwa mukeka ko na loba parce que to zai na kombo na YouTube to linga musala kombo efandaki so ba moni wana etika e bolo wa boye na bola ko sali mala moko e na bawo ba na kombo te en tout cas YouTube eza pas si Barési pona ko matana 9000 et quelques abonnés na komi nango en tout cas j'ai souffert ngalinga lokuta te en tout cas j'ai souffert
mon frère. Ils ont des difficultés et belé invité montage aime sous bobima qui bo tourner mission bo salité ba faucher bino et on aime sous caprice sa technique caprice sa caméraman nyo sono zo kanga ka moté mais pinga na pe no ngamo ko na site dans na makambo ebele ozaka nanga à part non YouTube na makambo na salaka occupé YouTube et fandité donc pour être les maboye pour ana bolo wa bonzako na ba fanu balinganga yango wana yango tozalaka na réputation malam na YouTube et même biso musika parce que nga bat basabona trop na site ngeza ba responsable vraiment ba maman ba papa pe bat benga nga trop na poto zalaka mikolo nga pe ba jeune fille ba jeune garçon benga na ngati nga ba papa ba maman au moins tam so sala eloko na boy folongo la boy fo sala boy donc na moni vraiment que musa na salaka et malamu et on a linga ka te penza na kota na bêtise na garder ka bandine na zaboy. Donc voilà, il y a un bien télévision, puis si ba foyer nango, mais nous avons besoin de biso longo to mataka barizi. Donc on a vu déjà Dauphine nanga ye, Jenny Okaso, Benny Okaso, a biman écriture nanga dans ba CP là. Naza la te soit pessi et ça la bien. Voilà, merci. Voilà, et aux ala bien, le lot des choses Dauphine et ça la paie bien par rapport il y a aux appels égoïstes était pour babi batbani ko créer linga ye moko rapport moko ko ça va revenir aller rebeller. Mais ko créer ka po moko ça va revenir barizi. To banga pe ko zo batu. Omoni, okozwa mwana mobelelo zu encadré l'accès bolingo ponga mwana na zuna travailler na yazalo kwa leki na ngati funa pese bolingo ti na koza peta musu na ke l'accès musala koza peta musu na ke quelque part na moni peta musu body soit chemise et sepel singa ah non na zwela ye soit dako se pepe to la tanemo parce que sa société na biso na koso mela manemo to la talo ba chemise to la talo ba short pour carré décorer site et après na suka to zo ka ba monnaie de singe ba ofingara biso ba onyoko ba bazoya ko balukela biso ça fait mal au vana na mutmala le lo so bimi na YouTube no fingo e bangisa biso auto mona pa baninga msusu ba site msusu mais ne lo no so exception za ngara ba se bele ba se pepe ba bibi no pe bosala pe bongo yango na bo tombe te ngala ko tomber victime te nga maîtresse ah ya so yaka déjà dans sauter donc so yaka déjà dans sina sotaki yo nga na tikali siko donc so te lo connaître de na déjà so kenaki ba ba yela ka ba le quand même miso ba mi pesa ki ba garder fou yati pour nga pena so na calculer na bité siko yo fa denda donc tout denda déjà qui donc bêtise côté ezalati donc na zo garçon bayaki ba cordon nga yanike yura parce que nga na tambusa site yote nazaka kolo BMTV mutatambusa site za yanike yura cordon nga parce que so na binga mona tambusa na ba faite belé na mutu na ngwitsanga funa za na mutu mazo diriger nga po aya moi telemela nga eza musala au moins na moni que non so ebinga na tsaka elo na tous les bêtises ezala permis au moni na préféré ce qu'on a tsamu to corriger nga donc netis ko na za na yanike yura so boya boy na zo moko ya mobali cordon nga yanike yura boya ki et to vani so ayeba mon pe moyen tenet jusqu'au Benny Okaso la queen donc ok baba s'est préparé pour Yamabe Yamabe figure c'est bon tarangamo ce qu'on a dit yo Yamabe na bi namno ke no bi mi écriture nanga ton am écriture nanga dans na maramutu dans na stema ine longi maramutu bomona Benny la queen pas s'est préparé ko on bato bana ba Dauphine ba site bakeba parce que Benny ya moto pena moto taka ngana ofula na obimise siro ebika ngane na zasko na zasko ngana olati donc nazi bolo abonza zasko ya na tsango pa nae ba mona musala ba kimia voilà ba za kimia business même pour travailler pe na télévision le lo so ba biso zonga TV olinga ben so isinga na zonga TV te so abina na zonga TV na zonga lo bata musuza mbape sanga na encadrer bana donc on attend ça pena émission boye ngozala ki koleka et dans un temps on a des on a bon hôtel ba passer na TV to tika trafico ba chaîne e foutara ba na Congo mo ekoleka 5T je pèse mes mots amoni ko contredire nga aya na fiche de paye na et sentiment na matisi ko likolo boye ba moni na banda ko betenga maboko et puis ba résibi to sala ba TV nga sala ata ba 11 ans na TV biso banda ba TV nzela mona ba ishokoko nga pena promotion na TV ba ishokoko parce que ba Gisèle Fouille ba zede ba ya biso to kuta na msalo biso lembo nga TV asunelo hotel angolais kufa ba pesi belé kufa biso lembo nga TV aussi spende mission be mutu mobali no te penda mabengi yo OK quelque part ba kateli yo ya limbelete ya musala lelo ce qu'on attend la MC aussi c'est mission boss mo botikani na Congo so pe ko ba viangula te mais muta pesi yo voilà pe ozo pe ba cop ba publicité nga na travailler dans na beta lisola RLT parce que na yebeza si tonga na marka ba print nanga
na ba publicité na ba contrat ozwa mbongo ya musala lelo comme so si c'est mission boké boye ozune pe loti on comprend aussi c'est mission boké peta musube to botikala ka so na boss mo na Congo so mi balé ana charge ba théâtre ba tunio sosko boko zo ba $20 nga mona tina tatano na bongsa suki na yaka na zo taxi express na matarawana na mona yeta musu na travailler na perte mais YouTube na quand même ezo rentable et puis ça ba ouverture et belé na préférence que YouTube makasi nga na bibi kapinga to préférer YouTube bibi kapinga bibi nezinga télévision zo rip donc to préférer YouTube makasi po biso na nga pauvre fille fona luka place na mona ke mbume bota non ça les lots na trafic ba mona les na TV na suka na luka 500 francs lipa non à l'époque je l'ai ba ya TV ba na YouTube wana buzoba mais le net bo mikote non nga na tikala lo baté nga pe na tikala baté nga pe na banda YouTube on kana za na osa na télévision na osa pe na YouTube na mélange be miso la ngebele ya télévision ça pe na YouTube na ko baté na dénigrer YouTube ya kitoko makaso dénigrer YouTube de non pour na bino ba ndeko na bino ba confrère mususu ye ba kuluta wana ba melo ba kotapi 100% batna soto sala na télévision lo ba na YouTube ba sala ba site na bango na ba ndo benga on va YouTube buzo ba place ba base ba kota na ba yewa mikolo to ebenge mibali ba responsable ba sala émission ba banga et dimanche ba kota YouTube tout monde mona ba site ba YouTube Alexa ba émission ba comprendre secret YouTube mais ba yango ce qu'on a retard ba est-ce que classe na retard on comprend ba des classes na retard biso to comprendre classe kala ba bino na première musu bana ba première A première B première C biso siko to zo ba brevet ta siko niveau eleng na ngosko yango wana au finga YouTube avec toi bah voilà comprenez comme ça elle c'est bien mbembulation donc c'est avec un autre panza penante que tu solo là un grand merci à Malolo Maloris la congolaise et puis Bébé Seignol maman na Kenaya et puis Primaël Monica Makamo maman na Brian bien mbembo toza na triste nouvelle moro artiste nabiso musicien gospel frère Matou Samuel a outko perdre pour la 3e fois moi sinae un mot. Et abelika mona comporte baso mazokufa kufa bendeni no papa Mato baso mazokufa kufa bendeni akena ko consulter nzambe vraiment ya vrai akota penda luka basala nzambe ya solo pe loko moko to ko permettre mais babaka tout exe nuit o e compagnie exe 3 femmes bakufa kaka c'est kana likamu natale lo mo boy bazo ezo faire sur na YouTube ba ke moi c'est bi bimara chaque minuit azamu tabaki ba vidéo bimara ya bandaka là depuis 2011 ce ko ye moi chango pe à son âme nano soki mobala nga ndoko bima na buta zo tika zo ke ne ko pumba zo ke sa sorcelé o tikala yesu kuna pon ka kolanda mobambo ndoki kosekate donc tikala ki pola ndaka mobambo ya ndoki non nga na bike mutanda ndoki seke mobambo ne pesa ya ndoki sko yo polo li mutu azana kindoki mais ozana ka kovanda kana mobambo ngotina ndo kufi lisusu non eza ba ngana monongo batebele o non matu sa mo zemi tabakisi na monongo za ba chantage azua o moni biso basi so kan mobali na mwasi mususu so za maîtrise to ça ba n'importe quoi perdre o comprendre o ko bana ba seka mobali nako ko se mobali ta lokuta ke impuissant tam so za impuissant zua kaka mutebe minga bo pona olinga défaite te nous comprendre na rendre ka ridicule ngama ka mwasi na sala ki na monongo za vraiment lokuta parce que so ke zaka e solo mwasi nga zonga sous libala te mais azonga libala depuis 2011 ça la bêtise on a toi en 2019 a démira ça la makamnioso donc na mon longo zeno kapo na zo mais ba commencer longo ba chantage ba humilier frère Matou Samuel c'est un serviteur de Dieu ayemba banzembo ope biso elisa biso et di fait biso même so pe na ba adoration batika so za na kindoki nzambe moi sanini a gérer nzambe moi sanini a punir parce que bible besoin c'est ce qui est pour juger mon serviteur donc batika za mutaza na choc ko feli moi yo elisusu yo ko tsusu mbeli wono finga lisusu ndoki donc c'est que la matanga ngo boya ko compatir na été boya ko finga ndoki donc c'est pas bien o yanga na mona moi ça lo beneza ino kapo na zwa mes frères Matou Samuel amona basala nzambe so makambo zo komelo boy c'est kana likamo ba sala kitam sukanda nzambe zo frapper de lipende solo nzamba ko se révéler na et ça na ngo vraiment bien on a bana quartier mususu ba boya ko tumanda ku trop c'est trop et puis famille à moi c'est babi moi na biso déjà lo ba mona ba mystique amona ba mambo ebele et tout okolo ba nini pour mais famille à moi c'est moi na bonga mona amona ba mystique amona mabe fallait ba rejoindre ponga lelo so na place mo ba moni ke ndeko na ngama zo mona passe net ngaso tantina na zeli ndeko na ngane na ngana okangisa bilone po mbala bimana butu azala ba voyage astral asala ma mebele ofandele anani sko yela ka pumbora nzoto na yebo to katika bu ezana kindoki eloko ngwa mobamba ngwa ezana kindoki te po ba ndola la nango bobota subana donc fallait tika asika mbala azana kindoki par rapport à na moneke na kindoki sko so mutonga sela satambo ne na yembela nzambe fallait comme na musicien ta Matou Samuel musique
so aza muta misama be fala sa matu Samuel musique anga sala matu Samuel wana te bautika oye basala nzambe belé bazwa batomba ba victime parce que balingi ko sala nzambe diable asala campagne ya mabe trop pour na bana nzambe pour les biso tika parce que likambo comme frère matu Samuel eza elora mukite zelo mobe baliba ba déstabiliser musala na ye ba kisa bonzambe na ye bongo mais nzamba tika ba oya yete asambela nzamba ko se révéler au matin au moins après quand matin à moi ce moment là nzamba otomboler le soir ba sous sacrifice si quoi sacrifice ce qu'il y a Job de la Bible ça il peut sacrifice tout temps appelé Bible nous sommes automona on attire les conseillers mais ce Bible peut ça conseiller biso ce qui y a Job ce qui y a frère Matou Samuel les sacrifice ça bon ma base bon Job même t'allera bana nzambe na permettre bana Job ba kufa parce que il doit moko intégrer nzamba no ligne mingi nzamba permettre bana après ko kufa bana Job Bible c'est so nini azora bana ebele azora bloc ebele et puis abotaka bana oyo baleka ki mboka na momala kitoko bala mo bakote mana bana Job te sko tolo banini bitumba tout après et ara na bénédiction ata yondo fana tanga na batoleki toleka pe na bitumba te barezi au moins pendant un mois simba te au forcer pendant boyi c'est naturel on ba ki wana nzamba boyinga non on ba ki wana ba boka nga mauvais sort non c'est naturel vifo mata fo kita c'est normal donc ba vouloir yete batika elle la mwasi na ye ba botine bana batika ya za tranquille aza muto moni mutu so aba finga ba fi ola la pe bwa misali mabe akufi boleli double bibembe ya mama ya makapi na ya Matou Samuel donc batika ya fanda so aza kisi nene kindoki ne kasi ya ye moko te ande kono musu ba mission chrétien batamo ba ota ko suspendre ye pona mamango a divorce ki wa akufeli ba siko bato ebele ezaka frère Matou Samuel te bole ba finga ba pasteur Moïse ba simi biloko ba Roger bakalo mabutu moya zo finga basala nzambe beleti ezaka Matou Samuel bazo ba basala nzambe po esonos ba koti ba loge ba koti ba nini ezaka Matou Samuel te Matou Samuel ebimika pa kufeli mwasi barezi eza paso bi likamo beso ebimi bali ba samuso ngo yomoka en soi oyebelo tebi que ça la passe place azana nga nazo ko mise en part na ye azomona ba donc amona za ini o speaker nana ondima yo nana ondima yo mutu te et puis yo mo soso solo ba malgré tout tout excès nuit et surtout tout excès nuit parce que trois fois mon ba okufeli basi donc asambela akota pe mabondeli ta quatrième fois mo lingo proposer mariage amata mozino nzambalo amata mozino nzambalo ba nzambalo ba barezinga na banga kosimba basala nzambe ona juger na sabo nzamba frappa makasi nzamba frappa makasi nzamba si Moïse abi Moïse peuple israélite moko te ke no bala na bapaya makila na bino na ngesanga na bapaya te sanga na bino Moïse ina loi na peuple israélite appliquer bibo ça va to bana ka biso na biso Moïse akezwa mwasa mupaya aye na ye bango batelemba bi ndeni ya pekse so bosa bapaya ye mo aye na mwasa bapaya sort ngo ezayeni batebi azaye frapper na lèpre mais nzamba frapper bon pona nini mais nzambe mutatinda ka esa monke bosanga na te voilà mais ata yo po beta liboko ndeni ya pekse so to lia bloko na ye mo zo ke lia bloko wana pour dire que basala nzambe na so to za ndé monte bamba na ba alliance direct na nzambe ba yebi nde basola na nzambe ba yebi ba koro ba signer po nzambe tanga benga mutu na mutazala na koro ne ba signer na nzambe donc on va vouloir frère Matou Samuel dans une histoire à Moïse na pèse on le l'exemple voilà mais yo na c'est trop bible nga pena na mona nzambe nga pena c'est fantastique nga na bible tronga c'est la théologie ouais dans ton cas moi un jour peut te manquer business même au bout nga pena comme té dans besoin normal mais oui parce que na terre de pe makasi tant aux oreilles aussi ba camarade mais bon prière ba nzambe donc c'est que évangéliser déjà nga la ministère amène les églises na pa camarade nga ebelé mais mata plus de 9 personnes on a gagné na continent nga ba yo lukanzambe. Il y a déjà évangélisation mon voilà. Na yebi vraiment moi Bible. Voilà. Batamo boy na habité en fait business même ba Bible mais batamo boy za pena business même ba mais ko so bo che yepena boy mais on est dans net esprit nzambe et ko ta trop bien ba fitité mo so ko mota no kana miso. Bon, eloko edozanga ezala jour mon kata ndako eza secret na ko lo batime na miso kana miso no. Na do sambela na nga sambela nga omona nga na balinti ba 3h 4h ba heure no mo Thompson 6 ba prière nga sa ba prière na banda prière minuit ba 21h venez na ko prière te nga banda prière penza minuit na ba no sambela na za na adoration ponga na banda no boso na tangi ba bible na tanga po na matin adoration to na matin adoration na eloko mo elo balanga litoi vanité de vanité tout passera eloko wana en tout cas naoka lokwa mupepe mo boyelo bananga mais kata chambre nga moko na ndaku nanga nafuka mi na olela na eloko lo bananga vanité de vanité tout passera banda jour wana barezi na comprendre mokili no monanga na mibuka boy naza pe ya matata
ya etumba pe na osala ya mulangi pe na opasola mais natala nga 20 de 21 mono na bima lokwa azoba so talinga penza bien observer nga naza sous binez oyo yeba ate voilà o comprendre na pe binez oyo yeba ate na misala moi monde à part mo boye okutanga kana ndako soit musala nanga soit commerce nanga ba resina comprendre mo kili 20 de 20 to kufa ba okufa batinga no baleki donc to leki mon elote toto kunda fina barbine ki disho mokili atiki tout il y a tout par rapport à la trahison il capable master yo poza na copine et tout voilà ce qu'il faut y ba komi fanda mais nga pena lo banga so na seki camarade na mutu so abesa musanga sur 100% vie nanga obetara be naza mutu a secret ko sali sekite makasi nga na kola no mbetu mo mais auto sa peta no to boma pe mutu e oyebite na lali pe na c'est cosa hypocrite te na boya parce que mutu lo ba ko changer le yo na pasi mutu o sambusanga mieux vona za na ba garde fou tona so ba master to tambola mais oyeba to mbetu lo ka ba o mona ba divers o mona lo to ko mona peta mso lali pe kauka mais oyebi compte na ngate oyebi pe fond commerce na ngate muta viva bongo barezi so mi bombi tena ko mi bomba na ka mutu solo na beto li solo pe ko beto pe li bakupe ko yinanga ko selanga ma bedon funa la kento faut que ça simple la vie nzambe mtatombo la barezi ça ne vaut pas la peine on ma pekalikolo et même manango yo l'autre plastique barezi ka ba talon so ba chinois to la tara o na bilamba la so ba son propre o bo ba to ba kufa tam so atiki ba mal la bilamba papa wemba boy yeb sanga ce que bilo papa wemba balanga ba tia on a misé ba kester a so ba chaussure mo za valeur mbonga lopango o biso to la tata ba tona ba kufa ba tika na donc dans un temps observer na mona pamba barezi nga pende na koma boko yo tchenga musapi be barezi na lobano l'hôtel na balo te na nga yuma te mais na sala ka te pona ba na talaka ke to kufa mais faut même ba fardo na o ponga na zepe na so na kangisi mutenemi nga na ko beta na blama binema ta 20 ans ba yebinga na lobisa na yo te mais na koma pe business mo be mutu mo tam so zoksanga na vie na kangisi ennemi mais na lobisi e mo bule elekelanga monsieur Dieu Saint-Esprit so vani panono so ko mapamba non ata bat ba o seka yo ke abi pe na zoba wala pe na monela ye na ndimi nanga et puis na za muta motema moto so ebisinga likamfuna ko tuna ga mutu mais na vanda mu konsumu tatinga message o yo lentela na bozola bana so tenga bino to lo bana c'est une copine to zala ne enos mais abi ya vanda place mo balobi ke yo ne bolo bana so ta cho mu panja cho ale ka buda na bo meso budengo bana no ko bloquer ngati na za message na téléphone na boya kisko ko tinda voice tam so ta voice ma be x e comme na regarda kaka kimia na vanda na ngana banda pe ka observer nga mon ebisko vérité so ki mutana zaki na raison to mutana zaki na tort ba tangela nga pe na komba mutango vanité barezi voilà donc on a so malem na rochité donc binoz memboyo tozanaye Jules Zamunda motema ya Julia Welo il y a Julia Welo, maman à Preston, et puis pourquoi pas penser au couple de quelqu'un qui a monté Mayajina Wajina, moi na Yolo, moi na Dallas, passeport rouge. Binez même par rapport il y a carrière na yo depuis au bandit, il y a au Panza Sango, il y a aussi ma micro, aux allez peu victime, il y a tricage moro boité, il y a musicien XY, autre rotang à comboté. Tricage net c'est un pas triqué OK keba ou ça qui soit émission moro boto lo ba lo mo bu ba ngi ba linge lo boule ba ya mbita on a ndenge mo ba ya zo par force. Ouais, na banga ba uzwanga victime net makam auto salaka net ya maison mère oyebi non auto salaka 25 benga sur l'émission tribunal et benga sur l'émission tribunal net to kendana jazz wala to salaka émission mena suka nango et comment ba parquer wana nesko choc nanga ya YouTube ya mwala mauvais souvenir pona zanga pe kimia journée mobima na zanga kimia po soda soro lukweza li sécurité et puis ça ba soda ba suicide na to zana ba pire to na ba hyper crime ba partout ba plainte panzana ki yo yebi biso to ba basi solo lo ba kanginga et participer dans la carrière na ngai na biographie na ngai omoni donc bongo eloko na kima ngo komela ngate donc yango wana bongo na éviter pe makambo wana donc na boya penza mona ngata na mission tribunal na le karaté na boya na ngana fanda na pokolo tribunal na zokota mbongo ngana ozo eloko te mais na sali personnalité na pour rien na boya et puis pire encore na ko soso lo mo le ba contre maître ba kota studio ba sala elo na bango créer la nga peut-être moi rando
surtout donc na studio ko ça émission et ka ba musicien so baza na bombanda na mutu aolinga to za mupanzi wana donc so ye mupanzi c'est ko poni mupanzi wana donc comme le connaît moi kilo na maestro moi kilo na maestro même atali banga na ngomwa ke nde ba boka pena binez mbembu phrase correcte ça boka binez phrase correcte donc il est nga likolo na comprendre nga bi mais a ndeko nanga wana ya parler nanga donc bongo donc yon faut que la keba so za na ba musicien so moni vraiment ko la musicien bele ba yo ko na en tout cas éviter ko za na ba mbali éviter ko za na ba mbali tindika ta cameraman que zo ba image yo mi fandi sana po eza ka pe bombanda po le yo kende ko na tamso akende kuna ye koto yo to benga ngo ba 12 baton la ramona ko kende mu panzela o ya pa na bango bangati to mona ke sere na mutana ndenge nini ayesu awa ya bato ba seke ba triquer nga ba senga 12 non so mona des musiciens ba ndongo na makasi ka bona donc sundola na bango mu pepene le ka pro zo nga normal. Est-ce que ça la vrai concert na omoko big sara opena na 12 mois boyo banga ba beta wana par rapport ba tawo ba ndo luxo wana na mambo wana? Oui, Karine Mokonzi que j'ai sali inta big sara na 12 mois boye 12 ali sekite pena mbile panzani ba lukanga ezala vendredi bakanga samedi maman na ke makala Karine abenganga 17 minutes. Allo Binez oui Mokonzi boni bien makamni osaliko na vandi na place bobo na moni batiesko vidéo nanga ya vandisco et puis avanda na IP crime place batie vidéo abinde ozana ko meka ko bouger te camoufler ka place oza bayo kango ando pesa ba conseil internet sozo ba makamba batanga kombote apesinga ba instruction parce que ya women internet ngana yangi nanga sika ba bloko na pe ba conseil na vanda katsanga monte banda makambo wana tilo lo mona ngana ko ngana so na ba plainte na mo tala so na lo balika mamutu fona ba nene o lobelango donc voilà. Donc Binez même au penas de fait l'eau moro oui bon maman mais Karine on va le traiter moi na ka on appelle à bon étonnant parce que à l'époque ton kanga maté ba mbote bonjour bonsoir mais mutazo au téléphone na bengo 17 minutes donc abiki sanga ba kanga ngai oui poza ki ali sécurité talaka ba kena luka jazz nda kwa jazz ate ba buka nda kwa jazz o ba buka nda kwa jazz ba buki nda kwa jazz parce que son procureur déjà signé ata ba kuto te ba buka nda kwa jazz. Heureusement, jazz a sauté dans la fenêtre qui m'a dit que je suis a camouflé. Parce que moi, c'est sûr. Bon, donc là, le lobby n'a pas bon, il appelle Leli. Moi, la relation peut m'occuper aux aranons, aux salles, moi, je peux s'aider et bon mani. Je vais payer mon igwe, t'es vieux. Voilà, donc elle c'est Binez Mbembo, donc Binez Mbembo comme nous sommes déjà dans souka vraiment, mais en parlant de Karine Mokonzi vite fait tout le monde est na grand mopao, tout le monde Karine Mokonzi a beaucoup réconcilier na batunion sur les Karine a fait un musicien YX erotala yo mokomi le belani na Monique Karine akoli poto za rabatu to tambola et comme na mutu mon avis mutazo a conscience. Karine a eu conscience qui me colle yango wana amoni que 20 de 20 sali nyoso déjà a sali succès internet a eu pas problème na bato belé non comme na poto continuer bêtise on ti wapi to ça mission mo na runa ezama makambo Karine a zana na problème na ya Myriam na esenga bi Karine so comme na poto en tout cas duka na vino na ndé mususu tika na ba fitito tika na kindu kana na vino na ndé mususu ko ça la réconciliation na ko fina fali c'est bien batno so ba applaudir yango to mo Karine a collé à comprendre que succès na e ko mema pe likolo ko le ka ba bêtise. Vous comprenez? Parce que Azana aura, on a l'obara. Parce que nous sommes simbara. So on a le qu'on a quatre na eza donc ba pesa on panza matamba to mba étouffé ba kokate. Donc à comprendre que Koli pour ça la succès pas à la Karine eza on kate kaza na barando na bato. Soit na ba grand. À comprendre que non faut ba collègue ne musala ya comme musicien. Ba comme musicien ça journalisme était. Parce que so ben grand pour ba ça ta featuring na studio. Ba beta tele au moins 5 minutes et kanga ngo pe karati. A collègue na ekanga bandoi pe elo pe sa moto pe yango ba na biso ba nani na ba charge ne pe kuna tombo ki maka ba tombo YouTube yo nzambe parce que bato belé c'est comme si Binez yo lobby awake otala mo kilobi tout est vanité même mutu musoro mona yo solo na mutu x abengi yo yuma e belé ba ko sepela peut-être que Karine ngenya nkolo bana bato pona ni c'est vrai ba sali boy comme ka makambo belé vrai en kazali botala nzema papa mbana bana vrai en kazana voyanga oya senga mutu pardon ngana yanketi oh yo mona yo danger yo senga nga pardon senga abondela nga yo nde yumati yebilanga na yo senga pardon ebelonga na calculer tina ya na pardon ebelonga na calculer oyebité so ngana na vrai yanke kona ye vers yo banga na ye ko affronter yo na yo sengo pardon no senga na vrai yanke
vrai en kaza o affronter un moteur aussi ngam pardon barezi to beba ni lona soko affronter barezi na ke lu koti place ozala e biso to lo banate na lu koti place ozala ke buko okolo basute bi tango amona nga ay okoma boni malam eleki bon vrai yanke affronter un moteur so Karine Azul bakota l'émission oko yebiseni tant que ça na yo aheda open lo mo ngai comme lo pe mabe mais azala na mutema wana ya pembe ahede ndeko na yo oko yebiseni yebisa yeke alembate a percer Karine percer kolembate percer so ozaka ya robongsa na batu touche t'encourage ma chérie bongsa na batu nyos liwezo la kate okola la pe bolo bozate mieux vous en batno so baza mitema polele na yo oya olingane pardon te atiki yo continuer na yo sala musala na yo parce que bato belende bazana ba problème makasi pe Karine nga aussi na poto pas comme appelle ba problème mnene po ekwela ki erili pendant bato se retrouver bon na poto ba problème elandu ebele mais quand même à s'en sortir nango c'est que nzamba lingi associer nzamba na makamba osala en tout cas ekeli boso. Merci beaucoup Binez Membo Arsolol vraiment bien totika na biso na 2 mois pour 2019 ici là bilan na aux abonnés mais bateau bilan na nga internet to ya wapi internet na vie normale to internet na vie privée nyonso positive vraiment en tout cas année on nzamba tambo nanga nzamba kusenga sonte na makamno so ba domaine nzamba kusenga sonte nzamba za ivra za vraiment mopanzi na nebi ke tito silisa eloko msupe munene ezala en tout cas positive nzamba za laki nanga vraiment elo ni no pensa que ça na 2019 non to sali na 2 mois au profiter pour ça la ngomba nanga na sexe mama biso sili nelo mobo non sala ngo nebi ke so na sali eloko na olela mais non sala ngo va to 6 ans pas à moi si maman n'a passé trop pour nanga pour na biso nalinga kaza na sengo donc elo mona ngana sati a ne se funa sala ngo non sala ngo ezala surprise nebi ke ile lisaye mais naza chouette funa pesa ngo na pesa mama biso voilà tout na suka quelques dédicaces to kabana il y a papi les rois cartes limitées formule la souka bilanga héros depuis ma bien papi yaya chéri mon partenaire mon sponsor yaya nanga papi les rois cartes limitées formule la souka kelova mama milinze manoti de l'émission mama milinze moté ma tous pepele ya mbetolo Laetitia midi ya BC Beros Bokote grand maître Djok Maël Bende papa Djikembaya na pesi Lorette Aruna bambote belé Chimène Yombo to na Chimène Yombo mo fille à traveling à Kenya abanda ba voyage depuis 2005 tati le lorsque jeune fille donc Chimène Yombo la fille à traveling na benga bon merci na ye merci à Jazz Kavule depuis 0033 ya Doudou et salut au place aux Ali merci à Nani Sous Baté belé oh na kotanga ba kombo le Ketchu bambote na yo Yvette Kalombo voilà Yvette Kalombo bon ça me te belé au biso to linga ko bino ko linga biso Nani Sous na tangité Thierry Mombaye ko to komana yo mise à part Alain Dele merci na ye parce que ça peut muto sunga trop na YouTube aider nga fanza na makambo ba no compliqué nga na site na nga en tout cas ko tsape na coup de pouce merci na Alain Dele Yves Pan aussi a do penga ba conseil ma mebele ba mbote belé pa Yves Pan pesa landanga Nani Sous killer kilé si peu jour na yambaye to zane azala pe les bienvenus na BM télévision Nani Sous nazarane bien ce que ba abonné na yo ya BM télévision si na 2 mois ils aussi là ça va ça sous combien pour 2019 20 pardon to banana combien d'abonnés na BM te na lingi ka na lit net to zabe to ke déjà semaine o te se to ke de 10000 pour la mta ba défi OK c'est semaine to ke na 10000 nga na matala na okita na imanga msuto sala pour na li mamno mo keka ka quelques jours après avion mingi na luka vite na za pauvre fille na yanga nga ko inventer l'internet na danger na nga pauvre fille funa luka à part YouTube funa za pene lo na ikoti na nga 10 francs pour mi bala nga lelo ba comme peso alinga ya boko tchana ba pete na musap atuna pe pozana yo communauté de biens na lokote yo ya ya tatana azoneso ya yete ngape funa yata na mo mungwa ya teli tungul na lo c'est ça mo équilibre voilà bon merci beaucoup c'était la Binez Mbembo donc c'était avec elle nous avons essayé de parler nous avons essayé de discuter je sais que cette émission vous a apporté la joie la gaieté et puis moi sans Saïmo poto s'équipe moi Nambu et salut bien c'était la Barésie base à la présentation de cette émission. Merci à Yannick Chamba Godson, mon sponsor. 1000 merci Nayo, Motema ya Clarisse Ganga. Pourra pas aussi dire un grand merci à Malik Arafat, Jérizinga, La Merveille, moi, na Mami, JNT Service, c'est l'agence où ils sont à Paris, et Tinarabakoli, et ça, on a un conteneur.
en toute sécurité. Au Bengan numéro, on a ça va détail tout. C'était là le vôtre. Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est par ici que nous mettons un point final. On vous dit bye bye, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bisous, bisous, à la prochaine. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.